Professeur ya ba université publique à la République démocratique du Congo bakei en grève sèche bango balobi que kino gouvernement a koyanola na mituna na bango pe commission paritaire et kosala ba réunion pona kolobela clairement ba revendication na bango mokolo lelo mokili zo célébrer journée mondiale ya lutte contre la tuberculose tokozonga yango na kati édition na biso nzela et baby makasi na commune ya Kimbantseke direction ya cimetière basengi na gouvernement provincial akita sur place pour na kotala likambo etali zéro trukuna et komate ba détail tout de suite na édition na biso lelo on a zene sengo mingi ya ko présenter les bino. Merci la fidélité et confiance pour passer la KNB News. On informe Kabino toujours d'une manière très professionnelle. Édition ya lelo bandi tika to fongola yango na Jordanie bisika pi chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo zwami pe azali ko s'échanger na bomnog na ya grand ya ba pays de Grand Lac na likambetali kimia pe sécurité na kati ya région ayaki wuta lobby eleki kasi ba tête à tête na ba président mosusu notamment président ya Rwanda bisika pi ba kosola likambetali sécurité na République démocratique du Congo précisément na Estonie penza et le baba ki kuna image fait commentaire. Très déterminé à ramener Kimia en République démocratique du Congo Namboka na ye na ensemble des régions des Grands Lacs président Félix Tshisekedi azali vraiment déterminé pour na kosala yango sima kosala mutualisation des opérations militaires na Uganda chef de l'État congolais kokutana na homologue na Rwanda Paul Kagame na Jordanie wapi azali ko participer ou talobi le 23 après le 24 mars 2022 na rencontre moko de haut niveau au ezali kotabé sur économie commerce paix sécurité notamment lutte contre le terrorisme international après étape yango président congolais a se rendre en avril na Burundi pour la kokuta na président burundais wapi besika azali kolobela likambetali kimia pe développement o ezali moko ya ba cheval de bataille na ye Félix Tshisekedi agira qui dernièrement que a kosala nyonso pona kozongisa kimia na Est démocratique du Congo mais sous kimia région de Grand Lac ezali moko ya ba priorité na ye Tobo Sanateko Sima Yako présidé l'activité à journée congolaise Expo universelle na Dubaï chef de l'État à Kenda qui na Jordanie wa pezali ko zwa partout pour participer na rencontre au niveau organisé na roi Abdoulaye Ide na Kaba l'une de stations balnéaires ya Jordanie. Invité de marque et souverain jordanien, chef Félix Tshisekedi azali na côté ya ba haut responsable africain notamment Paul Kagame, président rwandais, président à Mozambique ainsi que premier ministre tanzanien ba o bazali pembeni selon presse présidentielle akaba kozala na centre d'échange bilatéraux entre ba différents leaders wana africains wa pibisika bazali kolobela kambetali ba principe ya économie commerce et sécurité na volet yango ya ko concentrer lutte contre terrorisme international marge ya sommet yango ezali prévu tête à tête entre président rwandais et président RDC na likambetali kimia chef de l'État congolais atie loboko na mesa alobi ke ye akosala nyonso pour que kimia ezonga na mboka na ye kasi tobosala te ke pendant makambo nyonso chef de l'État azali kosala libanda mboka mpona kozongisa kimia awa na mboka franchement ko ya badepute nationaux pe provinciaux ya Nord Kivu pe Ituri bazali kosenga lever immédiat ya état de siège koloba ke futi te nyonso wana ezali ba dossier à suivre nini ekosalema na nsima na yango chef de l'État azali continuer kobunda kasi côté mosusu bazali komona ke ezali kofuta te qui dit vrai qui dit faux. En tout cas, avenir de koyebisa biso mingi. Kinshasa, et l'équipe partout. Tu as vu si nous les bandits que ba professeur ya ba université publique ba ke sous en grève ba obi que tout oyo ba causer la kino ba travaux paritaires et kobanda pour que ba lobela clairement ba problème pe ba revendication na bango ba obi que gouvernement esengeli e yoka pe sa bango ba solution yambo bazongela nzela ya kotangisa bol na bango na élément oyo.
Ba professeur ya ba université ya République démocratique du Congo au basangani na kati ya réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo Rapuko na mokuse ba relancer grève sèche mokolo ya lelo jeudi 24 mars 2022 sur étendue mobile RDC ba annoncaki yango na soirée ya mercredi 23 mars na issue ya réunion d'évaluation ya effectivité ya ba promesse ya exécutif national au ba pesaki bac gouvernemental. En conséquence, Rapico va relancer officiellement grève sèche en général à partir de lelo jeudi 24 mars 2022. Na étendue mokati du Congo na boye ba établissement d'enseignement supérieur et universitaire public nyonso bango ba kosala mosala lisusu te grève et kozala suspendi kaka soki isi moko heureuse ya ba travaux ya commission paritaire et salemi. Alici a communiqué conjoint signé entre bac gouvernemental et ba syndicat académique Rapico mercredi 2 mars 2022 dernier ba promesse ya démarrage ya ba travaux ya ba commission paritaire pour le lundi 7 mars et en qui décidé que suspension à grève sèche ezala entamé depuis lundi 5 janvier dernier. Kasi ba constaté que la commission paritaire et salemina noté na date prévue alors ba exiger que yango e banda nanu yambo bango ba banda mosala ndenge esengeli. Réunion à jour, ezalaki réunis en séjour en réunion d'évaluation et d'effectivité et de promesse des exécutifs donnés dans le bac gouvernemental. Rapico a malheureusement observé après plusieurs jours que patience n'a pas dépassé de les mauvaises foi à bac gouvernemental. Yango ezali contre bonne foi naturellement manifesté dans le professeur sous toute forme. Bango va dénoncer que gouvernement ezali na mauvaise foi pe bango balobi ke bake na grève ti gouvernement ako yoka mbela na bango biso to sengi kala ke gouvernement congolais na ba professeur bo sangala parce que année académique oyo route ezala lancé na janvier 2022 ti lelo bana bazotanga te 3 mois après to loba nini tozo kene vers une année blanche to ezaka ka motema mabe koyoka ne le kinyonso. Éducation ezali parmi ba monteur ya nation soki éducation ekufi avenir ya mboka ekufi botala boyeba que lobby ya Congo eza bana oyo bazotanga lelo. En tout cas conscience et ça là pour que nyonso ezonga malamu. Kinshasa eleki partout. Spaghetti roni pe macaroni roni ezotekama partout soki olingi osomba yango bima kaka na coin ya aveni na yo kasi kobosana te yango ezali vraiment kitoko mpona bonne santé ya libota mobimba. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa vérifier toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso ba maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia
macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili. Ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité. Il faut toujours Beltesco pour yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba ou tabatango ebele autre bakite tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité, mais jamais égalé. KNB News, je propose à Bino toujours d'informations vraies, peu vérifiables. Les Kambetali, problème, il y a grave, il y a bon enseignant. Toi, Mbela Kibino, professeur, comme Antoine dit là, Oazali Bongo, professeur, na Unikin, Oazali, na faculté économie, il y a PCDA qui Kambetali grève, il y a professeur, les Kanisinaye. Pe alobelaki makambetali économie en mboka na biso pourquoi biloko ezali kokoba komata bolanda ye na micro ya Hervé Zaka. En tout cas pour nanga analyse nanga ezali que congolais ali ko se prendre correctement en charge te parce que au keniko mona esika moko te bato basalaka loso basangana hein pour ba récupérer marché na bango au keniko mona te bato bazaka ba commerçant ba que besoin capacité na bango ba récupérer en d'une manière même fake et comment presque difficile à koyoka patronat congolais, n'est-ce pas? Nazali porte-parole na bango te mais vous êtes témoin yo nanga que ce que na tunyo lelo nana dirigera fake ebanité ba musani ba salaka pour na ni ba yoka na kate pour na ni voix na bango et portaka te, n'est-ce pas? Bazo assister ndenge que lelo atana ngina somba sardine il faut na somba ngo pa ya indien. Hein? Mayo nazo mela bato azo sala ngo batia na milangi awa bazali be étranger. Ezali très grave. Hein? Tozana service moko na Congo oyo esalaka musala ya agriculture oyo ezana un peu de succès. N'est-ce pas? Service national. Oyo ezo dépendre de la présence de la République. Azana un peu de résultats oyo mutu nyonso ayebi. Mais qui en parle? Nani akoko tellement lelo alobake iloko wana au lieu de 1 et comme à 26. Tout démultiplier yango en défiant les voisins ou baza ko finga biso même que non to bina kaka to za tana ngombe te ko sa miliki. Si on va on a mikole wuto le cas. Alors que ngombe zaliao. Maintenant na beta on ni solo. Et puis ça on qui pa ngote. To tout na wapi syndicat ba éleveur baza ka wapi. Ba congolais ba boko la ka ba ngombe baza wapi. So ba bimiao to banana ko bana ko finga bango non pona nini ye pona poka pa tel le to sala nano elongo. Donc ça veut dire quoi? De mon point de vue et loko ya kotonga Congo to revarango kaka boye mais to éviter c'est quoi au juste. Tout ça lokola bana oyo to zana âge légal ti ya ko mema mutu kame ba kabeli o BMW. Ozo pesaka moteur, ozo ka son, ozo ka ngo kitoko, hein, mais éviter et ko longwa d'un point A à un point B. Potentiellement riche. Ça a un potentiel. Mais comment transformer réellement le potentiel là et biso moko en réalité to éviter. Les lots revendications à bas professeur, et ça la passe 3 mois après. Nani bana penza batangi malamu te ane yango ezokende blanche ba professeur baza na mauvaise foi problème eza wapi gouvernement des simba te nini penza so il faut que le solo qu'est-ce qui s'est passé? Non, les profs ne sont pas de mauvaise foi, les profs sont des agents de l'État. Nous sommes tous en fait agents d'un service public, hein, l'université de Kinshasa et même les autres, la plupart dans notre pays, il y a des institutions publiques. Alors, Tozana, un processus engagé avec l'État, n'est-ce pas? Il était question de une commission paritaire, n'est-ce pas? Après, corné, yokanaki, point, yokanaki, salaki qui grève et salaki suspendu. Tout ça qui grève de côté, parce que to solo laki, poto kenina, commission wana to banda, ma solo na bozindo. Et non pour que l'activité reprenne à l'université. Si, justement, mais pour ça, il fallait que le plus important et que commission paritaire on a et banda musana, mais banda na noté. Du coup, vous pouvez date, mais que là c'est. Non, Bissot de Pesaki date c'était à l'autorité de donner la date. C'était au ministre, à nos autorités de fixer la date que dans tel jour. Que là, s'il faut les onga. Mais les profs avaient retenu que à ces dates-là,
les discussions allaient déjà être bien avancées. Ça, Moussala Moro, peut-être il y a quelques jours. Hein, et puis on se met d'accord. Quel va être le chronogramme? Il y a tout un accord. Mais il faut tout c'est pas un accord comme ça en l'air. C'est un accord, par exemple, pour dire au 1er juin il y a ceci, au 1er mai il y a ceci, au 1er avril il y a ceci. Tous ces détails-là devaient être discutés de manière technique. Premier ministre, ministre reçu, mais il faut des techniciens. Le homme qui est célébré journée mondiale contre la tuberculose et zanini. Mosala nango tope mabeni ezosa na nzota moto. Bolanda image pe commentaire. Mokolo lelo mokili ezo célébrer journée mondiale ya lutte contre tuberculose. Journée yango ezali ko rendre hommage na ba armée internationale de travailleurs sociaux au balita contre tuberculose. Et sans bango résultat obtenu au cours ya 10 dernières années et kokoya kozala possible te. Sans bango espoir ya progrès futur et ngepé salemate ba héros ordinaire ya lutte contre tuberculose malgré formidable réussite et partenariat na bango tikali nanu ebele ya kosala. Chaque année près de 9 millions de personnes ba développer la tuberculose active. Peu pas moins de 2 millions bakufaka na maladie yango selon statistiques établies na 2003 par Organisation mondiale de la santé. Dépistage ya baka ezali ko s'élever na 44% ya taux ya guérison. Taux ya guérison ezali bongo 81%. Pe chiffre ezali largement inférieur na objectif pour na 2005 respectivement fixé na 70% pe 85%. Pour na ko contenir ko soutenir pe ko soigner ba malade, surmonter ba difficultés posées na épidémie yango surtout yango etambolaka mingi pe yango etambolaka mingi na VIH ezali ko aider chaque pays ko réaliser ba objectif millénaire pour na ko développer koluka ndenge nini kokitisa sensiblement taux ya tuberculose ezali kovedure ezali bongo koboma chaque jour. Bango bazali viser ko réduire moitié rapport chiffré na 1990 pe kolongola pauvreté ezali ko prévalence na tuberculose taux de mortalité impeccable et maladie yango d'ici 2022 oyo. Le monde entier bazali na pouvoir ya s'appuyer sur ensemble de personnes de santé pour la kolukaneni kosilisa likambo yango. Or ba nombreux pays ba services de santé publique ezali sérieusement menacés na fuite ya ba personnel au bazali ko verser vers ba pays le plus riches par réduction de la budget pour la santé publique. Entre autres suggestions concernant l'organisation manifestation pour occasion de la journée mondiale de la tuberculose et les alliés qu'on s'appuyer sur lutter pour sa maladie yango. Et journée à sensibiliser contre maladie à tuberculose. Les alliés contagieuse car si kobo sanate et sengel ko sala très attention babilo ko lokola ba tabac pe mauvaise alimentation de et memaka pep tuberculose et zalaka mabe makasi kasi ko bika ce que za diagnostiqué pe zali prise en charge lo lenge longo bani. Le l'homme qui les célèbre journée mondiale ya lutte contre maladie yango Kinshasa et l'équipe partout. Tobaki yango ne bandeli kenzela ebebi makasi na commune ya Kimbantseke na direction ya cimetière population baleli po 0 trukuna ekomate balobi papa gouverneur atala situation na bango. Kinshasa 0 trou tokolemba koloba te Kinshasa eza ya kotoboka makasi 0 trou oyo ce qu'il faut kotanga ba mabulu na kati ya Kinshasa en tout cas na ebité awa tozali na Kimbantseke axe cimetière deuxième république libolo monane salema nango awa population baleli mai etonda ba voiture elekaka te ba moto kutu faut kotombola makolo système kaka ngumba pantalon matisali puta poso ki okoyi esika oyo en tout cas okozanga mosala population bamituni yango papa gouverneur na dossier na e projet ya 0 trou basuki wapi po awa bakoma ata kokoma te. Kimbantseke tokomi na suka onde Kimbantseke bisa zando kozilango wapi nzele eza te donc eza na nzela nini yake bwende bombezano na Kimbantseke bakonza mboka balukela biso solution po Kimbantseke ta kobeba ba député na biso bazana Kimbantseke awa bazolo beloko te donc tout le monde est le côté donc c'est que pas na ngai na bengi na ba député
na bango nyonso tunia soso oyo eza nzate tala nde eza tozokemba mpo tozaba biso kende bazando bagambela nde toza bongo tozokemba tozosala boye nde toza bongo soko bongisi biso te ye président ya misazo ya likambo oyo mpo tokoka te Kimbache kaka kobongisila biso te kolia na pasi mboka ta neti mai boye omata maba epesa eza te transport eza pasi transport ndo ya kozwa biso 500 nde eza boye transport mo oswaka na Saint-Thérèse fo ya kozwa biso ndenge eza mo babongisa so nzela ekotaka te tani eza boye nzela eza ya kobeba nzela eza ya kobeba yango likambo ya batru to mpe banzela kotoboka ezalaka foti ya OVD nde esalaka mosala mabe to mpe bashofeur nde bakumbaka mituka mabe awa libulu monene esalema okondima te population azali kokoba kolela asengi na papa gouverneur aya kokota likambo oyo po esali mabe makasi bazomituna solution ekouta wapi awa soki okwei ezali pasi makasi na yango basengi ke mokonzi ya mboka ye moko atala pe akota likambo yango po bango basi balembi tokondima kaka ke mbela oyo ekokomela bakonzi ya ville ya Kinshasa oyo tango molai bazali kolandela likambo kozongisa Kinshasa sika kasi Kinshasa yango bakwe mosusu ezali kokomala yango te ba projet ezali kokoma te esengeli kotala bisika nyonso en tout cas boye mabe makasi Kinshasa eleki partout. Édition ya lelo spécial sport kitaki sur terrain poto tout la population nini penza bazokanisa likambo etali match ya Maroc RDC kobeta malobi na stade de Martyr face aller boyoka bango ba répondaki awa na micro ya Hervé Zaka. Pour le moment nakoloba absence ba joueur pour nanga absence ezate parce que banda to bandaki ba match na biso kaka ba qualité ba joueur to zaki na bango bango neti to sana bango ba oyo ba yete eza problème te alors que to se compter na ba oyo to sana bango eloko nyonso ba kontaka nango oyo simbi na maboko na yango compter nango oyo eza pa mutu ba kontaka nango te so so kolo joueur le roi Meshak banda to bandi éliminatoire oyo ata match moko abeti te to gagner ba score moko impossible alors que ata Meshak azana été eza problème te mais eloko esala ngaka passe na ko regretter na ba joueur congolais oyo baza libanda bazo négliger mboka na bango likolo ya ba club oyo bango babetaka en tout cas eza malamu te biso ba congolais quelque part moi ba hésitation ezalaka alors que baluka bakotisa baya baluka bakotisa polémique entre makambo débat politique na makambo etali bale c'est eloko mosusu politique pese eloko mosusu alors que mutu alingi chef de l'état te akomi contre pour équipe pola pour ba ke oui omoni équipe ko le mondial te biso tozalaka alors que tona besoin biloko wana te biso atake ba vrai congolais les pères et les mères toza na besoin vraiment mboka na biso kende liboso ndenge chef de l'état sokola maboko na atia maboko mboka kende liboso alors que tu soutenir le pas lobi match eza score ya 3-0 de enaza mwana mboka tozota fleur mboka na biso mais so toke de l'eau à large bon mona ma bête d'être la vérité parce que toi ba congolais le lot to gagner na biso bal et vous ala malamu moko na féliciter ba marocain ba bombele so papa Mobutu akufa abomba des années de ba na souci ba congolais puisque biso moko s'il vous plaît so bon mona ba ba bozo na so bo ezali alors le lo oyo ba eto beta na bango total mais ça m'a terrain sur le terrain et puis terrain on besoin de terrain nani nana construit terrain on a de fait président Mobutu et ça ba le to beta to souhaiter te que to pola mais na kata mambo na zoloba ba condition bo yo comme ben bili pour comprendre mais elo nazo sepelate puisque type de question nani ce que ça va kiss dans le match de to ba misusu wana ndango problème te mais edingo soko linga singa président mbongo asinga linga kimia mais alinga te koloba ba bêtise mo zoloba na ça la peuple congolais qui to côté pour biso wa supporter ya ba équipe yo biso to linga nini comme le pas vraiment ce qui a comme des peu mukolo ce azuluka kokufa akufa maboko na biso te akufa maboko ya bato te aluka kokufa ngana yebi ke dinga zo kokufa mais ami kufa na maboko na yembo net gane ngana zaboye na soutenir mboka na biso e gagner mais ye loka lobi ke to ko gagner te mais il faut vraiment ko tuna ye to gagner te pour nini po ye paza na mboka mususu oyo akoki ko kumisa par nanu oyo po oyo nde mboka oyo ya ye penza mboka na yango oyo
ozomona. Et puis deuxièmement biso sikoyo tozo beta soki yata lobi ke toko gagner te mais soki biso toza makasi toko gagner kaka tolonga makanisi wana ke elingo alobi boye te ekona biso na zonga makambo ya kachie mambo bale tali ete bapesa ye makambo bale na renaissance akokaka ngo te akoka mambo bale te alobi ke ya repouver vivre club po ye nyani renaissance a gagné avec club mais akokaka te atinda ndeke na ye na poto avec club mais nganga avec club akanga ndeke wana kata ye mutu pe abwaka ye na se pe renaissance apolaki azonge mamne akati ataka mamungu apamba na te bien mambo bale te yango na soutenir ka Léopard ba beta kaka to gagner Maroc match alobi eza très kitoko eza match moto zelaki journal lobi nde makambo to bakita bamata bazinda na sama bele lobi qualification na biso tozosulanga déjà partir à ouais match eza kitoko mpona bajoueur baye te tant eza nango nano ebele baoyo baye déjà baza intéressant baye baservir équipe topesi bango toujours courage et puis bakonzi oyo bazotala makambo ya sport surtout mingi na ngambo ya football bameka kolandela biso pena bajoueur wana balonga bapolémique ya bamazembe banini baza bacongolais ntango bazoya wana Congo drapeau moko kaka ezaka likolo tous les drapeaux kaka na se donc balandela bango babunda mpena baservir équipe mboka ekende toujours liboso vraiment eloko ya liboso tozosenga na mokonzi ya mboka na biso parce que foot eza mbongo il faut vraiment baencourager bajoueur eza likambo ya mbongo soki mbongo ezali bajoueur mpe bakomona ke non pake oyo batieli biso tokorata yango te il faut tozwa yango deuxièmement ezali batika kozwa bajoueur ya commission c'est-à-dire quoi joueur abetaka na ye te mpo bayebi ke bakozwa pourcentage babengisi joueur wana alors que joueur wana aza ne déjà fouti kota azalaka kuna na baekipe mosusu abeta ane tanto azala na bareserve alors biso to na besoin ya qualification tokende mondial mboko donc eumeli uta totanga bakombo ya bakonzi oyo bamema biso na mondial te mais tosengi na président Fachi atia paquet. Toujours dans Italie Sport, match ya RDC Maroc boyebaki Meshak Elia Azelami ana Kinshasa mokona lelo ezalaki implication directement topé personnel ya chef de l'état nde salike international congolais aya na mabele na biso pour renforcer sous équipe ya Léopard ya RDC Bolanda. Meshak Elia Lina azali kozelama jeudi à lelo 24 mars na Kinshasa la prévision ya match oyo posé République démocratique du Congo na Maroc pour na compte ya barrage aller-retour de la Coupe du monde ya football. Information epesamaki pezaki confirmé na vice-ministre Yamin Godard Motemuna oyo arrivelaki yango na quelques journalistes na tongo ya lelo. D'après même source grâce na implication personnelle ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo des joueurs wana akoya ko jouer na sol congolais. To rappeler par ailleurs qu'international congolais a salaki 2 ans sans ko jouer une équipe nationale. Likolo ya ba problème oyo blanda ki ko opposé na ancien club na ye TP Mazembe sélectionné na Hector Cooper après qu'on a déclaré na vidéo moko kazala ki prêt ya kozonga na RDC ye azali donc dernier lopa o ko rejoindre na Kinshasa mokona lelo pona ko espérer ko rejouer encore na RDC ye azali bongo aligné na sélectionneur ya démocratique du Congo. Donc match ya moko ya lobi déjà et bongami peñon sezali prêt pour que République démocratique du Congo va remporter match yango pe ba kene na Coupe du monde ndenge déjà ba Congolais ba sali déterminé pe chef de l'état moko a s'impliquer na likambo yango Kinshasa et l'équipe partout. Édition le 24 mars 2022, Nazaki Nasengo représenté. Merci l'équipe technique et rédactionnelle Saki Moussaki Toko. Merci Nassima Kamira, Tozaki na Hervé Zaka, Régie Estimama Kina Timothée, KMB Supervision, Yaritier Lou Congipé. Toujours la coordination et la grande ligne à communication Jimou Kenti Mangana Bino Dokutani très prochainement dans souci manquant au service Bruno Kastika. Na dédié édition à Léona Léopard et à RDC. Bonne chance pour que Mbo Kanabiso et kende kino liboso tokota na Coupe du monde pe to remporter en tout cas les assurés ya Congolais nyonso bongote.
Tokutani lobby, toujours le même plaisir. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino